peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye. Oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Et puis ça a biso d'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était partout dans le monde entier, bah c'est Péli. Europe, Asie, la voix du peuple, toujours longue image kitoko. La voix du peuple, la voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du peuple, nostalgie, et bon pour la news de l'obité. Tant on est sur la news, il y a Sika. Et toi, tu fais ça en Kanda. Où est le côté comment? Natikale Nanda. Maintenant, non, dis-moi, son est dans la Tiboé. Nadima Boy. Mais non, on a tiki veste awa na singa awa. Lobi na tiki veste. On a bimi. Natikale Nanda. Bébé, on a la lègue dans la vent. On a dit que n'inge tikala ki awa yodlero yaki okoti sek ngo mobile nanga na ko bandenge nini ke veste ke wat depuis quand on a comment ozonga ngana ko zo biloko na singa na koti na ndako on a bra idée nanga te kaki mto koti on a leki na avant papa na mingi oloba te na besoin veste wana mona nzamba na sana besoin veste wana parce que na luki veste wana on tika pona veste nini ah na kwa veste za on a ko yeba ayiba kana bango pété na lopango on ko zo veste ngona singa veste zuma koleli mo veste zuma koleli mo expliquer nga bongo veste simise na benga kepe aya kaka ayo te ayo sa do ba prière na ndo pona monde comme de ko envoûtement nga no mo eza envoûtement sans couper on nga moni za bo meka bo meka mo bali nanga bon na micro nyos no sola tota kan ndoto bungisi ba mbongo ndoto bayibi yo elok ndoto na mama maboko no ay toboki ndoto ba mpuku na solo to ko ba ndoto mabe donc par là seulement ça veut ba ndoto ba niko se réaliser et le rôle de ce veste mo bali nanga yi Tonda on est qui mais ça dit c'est beau ça qui m'a beau singa yi hein bon papa excusez pasteur nous avons un problème ici oh madame a Bengelio nous a pour la veste on peut te montrer les problèmes tu oh pour la veste mon frère oh mais nantiane osana kudai vraiment nazo féliciter yo pingai ce qui bilama na kotinda yo pone nanga donc nantiane ba merci kana mno batu ah pasteur bonjour bien habillé merci pasteur bonjour bien habillé mais donc papa na kamu ba bien habillé na zui neloko do moite mais siko papa limbi ça prend sokende na prépare na lata on a fête pardon pasteur eza mabete mais quand même so moi sina ngazwi le kwa pesio même pas informé mais bosiko papa daddy ngala pesio veste kasi loko nina wanga na pasteur aza déjà yango épreuve yango na twaki azalaki tango ko na baki sala liste oyela po yela liste ngo ça on a sala liste na yela yo oyena papa samedi na ko mana fête patron na ngezali mama yebile na zwaki yango papa ozalaki mama natunaki yo te natuna to patelo mama ezala tanga na zwela na ndalo ba malamu ndanda bano zala kimia
tango na veste na tuna yo mama pantalon veste c'est le roi mais ozobanga ni c'est clair déjà. OK, c'est bon, c'est tout. OK. Merci pasteur, les problèmes que bingela que ça pour na veste. Pantalon tango samedi na fête ya ndeko moko. Pantalon. Ya kasa ko yango na yepi na plaisir pour na yango. Zambalo. C'est bon pasteur. Total en aussi moi. Total mes ali. Pantalon na mes ali. Bonsoir madame. Mama. Ndeko. Papa. Mama. C'est la qui mène libala na ngabwe papa. Ngana kabele ki veste. Ah papa boete. Soto mie tozala wapi na mingi tomena okenda nde so na makala so wapi abuka papa nzambe akambolo na nyonso oyo nga nasala eloko te nga nalandi kaka bato ndenge ezalaka bino bokanisaka na kongo neti lete esalaka bien te justice eza te nga nalandi kaka tosambisi motu tomoniki azane na problème te non eza mpe justice ya mboka na biso mpe ezala mo mpe problème moto akozala mpe na problème te mais soki okutana opeja mabe osala mpe ka likambo bino ekomi neti problème yango ezalaki ya solo neti abome mobali yango ya solo bintomoni yaba opesa conseil awa bintu tanga classe tika vya loyenge tika vya mibali omona neti nga na oloba mabe c'est comme si nalingi yo te kaka naoloba bongo c'est parce que ça esalanga basi non supporte te namona okende na nzela mabenga na otalo na miso quelque part bato bamonanga na quelque part bato bamonanga neti nga na otikela o balese ale mambo c'est comme si naza irresponsable tinde papa tika biso na kini te parce que ayebi kenga na se comporta lokwa mokolo ya solo mais toyawa obosani no nzela o batindaki yo okuti na nzela mibali so okutana na opeja mabe na minute oyo ningo okema kale papa so ayoki yango na minute oyo naningai kuna azanga na moya oyebisa mama mpasi yazala moto ya batension quand nde baloba les conséquences corrige mieux que les conseils conséquences ozwi corrige poso ocontinue na mabe otokanga na omona nde toza ndoki po moto ayokaka na moto amonaka oyo yo omoni epeso mayele. Ouais, maman, je pense qu'on a tout dit. On a dit qu'on a accompagné Bino, Fanning et Zalara. On a commencé à la pour en tout cas, c'est belé qui ça ça obliga à la fait bateau, il va juste à pisoter. Merci papa, merci. Merci Pédi. Ok madame. D'accord. esika nazalaki na okokoseresize te so epito azalaki alinga oyoka ndenge nini naleli naozanga moto apartage na eloko wana ke na ye mobali akamana nanga na opartage nde nini ti omonanga te apres ekokundana pasi nabi namona ata lelo ekozaka na etana yaya opi na botama kamosomo nalali na mwa mobali ya bato bie na ntongo yaya akufa grâce na ngai nayebi te grâce nayebi te ekomi libabe na vie na nga parama grâce nde nayiba likapa sami akendaka boye yaya oyo ya grave mama alali na motu naoyeba na butu wana nalala na dadi yaya tosao nyonso bato basalaka kasi naseye tufana lala na bebe kasi yebisanga na obanga na koma obanga nzambe nde nabona obanga nalala nafuta lisu na ndako na moti makambo ya kasi wana eza makambo ya eza pamba te kasi eza pamba te siko eza kasi nanga yaya eza nini yaya onde mpe namoneli mwasi adali wana akozala mwasi moko asimba akisi tasambelaka bapaster na bao bayana siko tobani nasiko ye likambo somo wana euti wapi okasi nakoma se sentir coupable camarade na ngai nakoma se sentir coupable grâce nakoma oyoka somo naomona lokwa ngam naoboma bango yaya motu tolali na ye azalaki bonne santé grâce azalaki bonne santé ayokata motu mpasi te na motu na ntongo akufa kasi ozoloba na ngai normal yaya likambo bongo mpona akomeli ote ekokomela ngai ekomelaka bato te yaya siko problème nango eza yo tika kose sentir coupable bito eza makambo ekomeli biso ekomi esi ekwei tochange te eza eloko moko boye eza incroyable mo eza choix te
oza choite bintu na ngai yo sikoyo kokosala te ke otia na motu ndeti yo bomi dadi yo nde olingeli dadi nandimi mpe te ke yo kookota na makambo nde mpe olingeli asami nayebi nandimi na nga te toabatume nandimi te nayebeli yo mpe etadami noo mabe o nini te yo moko mpe aso oyebi kopumbwa te na vi omela makila motu te sikoyo yo obandelami nazali na ide moko mibale yaya mibale mpo olongola frusi na sombo wana lobi na yo ozwa otoke omona mpasi bakunda dadi kasi olongola ngo kaka te ozala wana motu ebembo ozala te enterrement assiste te kokomona dadi te yeye moto abelaka dadi sikoponi dadi eza motema be okekufelanga ntina na chambre hotel akufelanga na chambre hotel yaya ata yo moko dadi tokotanga kaso eza boye problème nanga eza yo longo nano na moto tika komi kose sentir coupable eza yo te yo yebi eloko te zonga moto ozala normal ozala na mawa oui parce que aza moto bando vivre na akufi brusque mais eza yo te problème nanga eza longo nango na moto eza yo te ete obomi ete olata ngo na nzoto boyale bandi olia o santé maladi elelo si yokota nsanga bele tozanga yo eza yo te leti nga na otanga na moto eza yo te nga na okende na obima na nga na oswe na ye lobi zala prête tokende ta la place bakundi dadi olongo na moto c'est bon chérie ma copine lobi na oyo ozwa vers 10h otika bien tikozala nde boye te bintu boye na okende bonga nayebaki nzambe akoyebisanga makambo ya motuka ona ye moko moto aye nango nayaka tomonana kasi naloba na yo yango deja wana eza ye moko so areferenga so yebisi ngai peke pesa ser na biso mbongo ata ndenge eglise bato basemaka nakopesa yo onzambe moto alobi wana ye nzambe asalelaka yo makasi pasteur nzambe aza kosala mais d'accord siko motuka yango ekotaka na lere ere ya yaka ekotaka 20h po lokola yakotaka 20h tokokosala mpo epesa compte tati pesa nzambe ezalaka tikotaki na ndongo ya ntango so 18h na yo avant soit 19h nazeli ya averti ya nzambe elongo libela oyo yo ya bino etikali osali nyonso kosala nango ya nzambe ata kuta oye te pasteur nga moko na banolongola 25 wana na tia yango pembeni par mesure de prudence ko esili na ya kaka po to eloko ya nzambe wana nazoya mpe na compte ye compte ya nzambe nazwi libelo ya nzambe pambola mama pambola liboto na ndako amen bon mama nakende no moko tosala ngo bapaster yo nakoluka mokolo tokosala mabondeli na ndako awa foto delivre po menace eza na nzambe amona ona mosala nyonso osala papa nzambe apambola mpenza paster osimize na mosala oyo azosala apemaka te na suivi ndako par ndako do alalaka te modieu ke nzambe amona papa oyo apambole vraiment makasi au moins maman nga na kosenga na nzambe oyo osambelaka solo afongolo miso ya koyeba komona namona neti mama mutu komona ye boye azoloba makambo oyo eza na nzela te oyo azo escroquer yo moralement et puis physiquement keba napekisaka yo toutes les fois bible lobi ne touchez pas mes oins aza serviteur de l'éternel n'importe quoi mosala oyo asaka yo okokokango n'importe quoi maman koluka malédiction te il n'est pas digne d'être pasteur nazomona eloko ezolakisaki pasteur biloba na mikolo eza nini mais comment c'est possible mutu avanda azwa temps ya kotuna yo versement na mutu kekota hernie j'ai tout écouté sa révélation c'est Dieu qui lui a révélé est-ce que ya yebi kinga na sana mutuka aza nzambe mutu moko te atelemelaka maloba nzambe Yves je te dis c'est pour ta vie koluka malédiction te koluka malédiction te kosima basali na nzambe te napekisi yo yo moko oza mama obotanga olukanga te parce que malédiction ute pana mais tant yo ozo manquer basali na nzambe respect mon fils non chaka dina sois prudent na ko chaka dina na ndota isikani ando OK na l'église ka te chantion ka boye na ko chaka dina na si ko zo comprendre maloba na nzambe te maman yo ndozo comprendre te na hôtel isikani ando kota mukweza na kubwa kele maya ndeko nazotambola fort
faut tambola ratako lengi mwasi na faut tambola na bose ko yebisa moni fani la kete a jobo na katisi ya mazo à Paris na yebisa ngana yebisa yo ou bien nga bango so kutika na mois de semaine mo boye OK bati nous sommes quelque chose pasteur bonjour pasteur alléluia alléluia pasteur alléluia Yo depuis quand comment ça imbali na ndako? Papa na bosi. Depuis quand? Comment ça imbali na ndako yodi? Dati. Non papa na bosi na ko yebisa waza fiancé na ngai. Fiancé? Oui, fiancé na ngai. Na ndeni? Yinde zo proposer pa bala ngai. Abala. Oui. Oui, est-ce que yebisa ki? Olingo bala nga papa na yebite. Qu'est-ce que c'est non non tout cela non bien sûr comme prêtre. Bobo ça nga papa molimo mingi base. Tukota na sana sona nani? Papa. On appelle ça alléluia, toi bonjour. Bonjour, famille. Papa. Oye binga. Oyenka kauti koloba pasteur. Ayebisa yo teke azana papa. Nayebi kasambela ka oui. Donc mtu asambela de so kasana pasteur na. Boso comme na niveau ni bosana yo libala yo na. Bosana niveau ni. Bosana ba préparatif ngo et puis na ndeko zela ndinga ba parents il faut ba uta na Congo central précisément na Matadi soki ba kominde toye ba ko finaliser makambo nyonso. Te ba parents na prena faut ba na papa ya mulimo. Papa ezandenga yo na cadre poti le so ai akoma bo. Sikoyo oso se pope sambongo pa na bango toni. Sentir que perdre les autres. Nous on va là pour sentir que comme nous aller kanisa na ok na pesa za la je te félicite pour ta décision na no mono peut-être au kokate mais na vandi pena na moni ke apoki na yo o vandi pena ndaku bitu ti ewa vandi na za pa lei o moni ko raté ne l'autre oui vino c'est ça il suffit au mesanisa vino bon mona o za normal. Au contraire, quand tu viens à demander et ça a au chanzo ton na passe. OK, on l'a lu dans la boîte, aux 5 heures, on l'a lu même pas. 12 heures, on bimine sur ce tambola, le bouquet sur ce boîte. On bimine à mon ballon, le bimine à oh, la journée, mon coin, so bimine à mi balé. Ah non, on est pas. Je m'aimerais na sola qui on a zaki na posa na sola nayo parce que la sola qui on pene Eric Chimbu ay senga na sola nayo. Que parce que soit on a papa dans une classe, non, pour quand même souvent d'abord trop de nazo raisonner trop qu'on va dans la dans des mibala na bakufaki et zozongela ngana muntu je me sens un peu isolée ça va bien on a ninga que sur la na papa dans une classe donc qu'on va dans subo été oui ça bon donc déjà c'est natina mukanda nazapi na farti donc na ndo c'est la vana ndo somba biloko na c'est la bango baye to discuter na bango farti ndenge ezalaka après na bendo somba biloko donc naza na mbongo bo discuter na facture te nanu te ndo c'est la bango nazo bazo ka mukanda siko et puis on est au kangisa mbongo et ça somba biloko to za na mbongo te non na sombi biloko te mbongo ezali déjà mbongo ezali bon tout ça là eza combien mbongo oso kangisa o ngana sana ngo awa park o na ozela ke bato batindela ngamo na 1500 longa kotanga kotindela te oyo sana ngo yo moko olo mo sengo balobi nini balobi na kutimba babala ka mutu moko te donc c'est que fa impa baila donc o ngana sana ngo za $1500 o ngana sana ngo apa o na ozela batindela OK ça va bon $1500 ça va c'est bien ben na lingina no mbongo $1500 yaka na ngo tena mvelo piyela ngo na kufungola ngo te yaka na kubondela nzambe ososala boy yaka na ngona bonde lango poso na bike libalo sa ulingi libalo sa masute pona ko ba pesa na mapesa uto ulingi sa na comprendre est ngana na selo loko mabe pona muno sosala lokola mutu sosala ndenge ba pakano ba ko so bude te na bude te do motengo bike tsango na enveloppe yaka miseno ya kusambela te le kamusena tena enveloppe sa ba yaka na sambela ngo po biloko mabesa katango soma biloko tala biloko na so teka na mukili sa biloko te yaka na bonde lango tango ko soma biloko no sombe ko pamola oui la mama sama bete pasteur oui la mama o pesa maboko na ngai na kulala nango na bonde lango dès demain déjà osana dati pour être franche en tout cas je vais essayer
mais eza facilité par rapport ya yo mo oyebi nde mambo yango ekomaki entre yo na bapapa baboya yo yango wana na oloba te ekozala facilité mais eza possible ozonga classe non osola na papa malgré que début nango ezala mwa mpasi po alimbisa yo facilement po preuve eza te ke but achange ye azawa te me nga nde nakomeka koexplike ye nyonso ezoleka ndenge okomi mwa malamu donc en finir ka par continue kofutela baétude parce que eloko ele na Kinshasa eza kotanga et puis pe moto atindaki yo donc ozalaka obligé fin de fin alimbiso continue baétude na non osola na papa so ayokeni nga te nabengi Chris Kabula na JM Boda lokwa ye mutu asola na bango bien bango bameka mpe kosola na ye bafaire voir ye ke ozaka mwana ye donc il faut kaka tindela mbongo parce que oza mwana non meka mpe kosola na JM Boda na Chris Kabula basangisaka ye mbongo bango batindela na pour un temps oyo bandada ya bako en attendant ozonga papa oyi mambo ekomelanga na vi kosidesa nini yaya kokufela mibali mibale grâce nalingi nanga esuvi wana te grâce nalingi su naza victime ya baliwa ya bato te esi nakomi victime trop ekoki bongo mpo na vi nanga grâce nalingi te nakomi na posa nazongela objectif nanga nayaka kini ezaka classe naa na posa natanga nalingi nanga likiso afute atindanga na kini mpo natanga mipambongo mpe baopesa ngana ezochange lelo te basangelo te grâce nalingi nanga te nalingi te grâce pardon kozongisa ngai suna buzoba ana te ezalata te na nini grâce nini yango ozaka tonto na nga olokanga Bintou, moi c'est Grâce. Chantez-moi, c'est Omar Kabongo, simple homme. Je peux vous serrer la main? Non, merci, monsieur. S'il vous plaît. Non, merci. Sois gentil quand même. Ah bon? Mais moi, si tu crois que Kanda bien, maman, je voulais juste faire connaissance avec toi. C'est pas important, Grâce. C'est pas important, Bintou. 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 Tambola malem malembe. Ah, la Kanda? C'est maintenant dispo. Bon, en fait, vous n'êtes pas loin d'ici, je crois. Non, tu n'es pas aux alentours. Vous pouvez aussi me faciliter aussi la tâche. Et tu peux m'aider même dans le numéro, il y a Bintou. Comme ça, la polo comme notre prochainement. Non, on va pas aller, ça n'est pas tout ça. Na peso ka adresse na et quel numéro? Ouais, monsieur Kokobia. Pourquoi ça un numéro? Mon numéro de téléphone, ebi mutu bon appelle ça encore, le quoi appelle ça encore te. Le bana pio yanga te. Bon yanga pe simba te po yo préféré. Na peso ta adresse na. Oui, ça peut aussi me faciliter la tâche. Omoni Sandoa. Sandoa c'est à Kassavoug, non? Ya Kassavoug na Prince Agambela. Oui. So tuni kara Bintou boye biso pamba. Oui, ayebani makasi. Donc là na ko le katana. Yo pour fandi wana? Tena vandiana tena opeso adresse na ngate zwaka ya Bintou. Pour nga olobi ngate. Merci, c'est gentil hein. Je na ko fouté la tête transport mamie. Yoza ndengeni. Eba sala yo ndengeni. Ngafuna ngolala ka retire pona yo. Ngafuna lala ka retire pona yo. Obi lobi na lungile ninya. Na combien lobi na 18h là c'est là zéro yeti na longo à minuit. Ah. Mais c'est de lobi combien de temps? La fin dia ti mun na zoni parce que na lalité. Na la retire. Pastor, oui, c'est ma petite canne à prière. Au côté canne. Yo côté camion, au côté camion. 20 yo ko lobi uzalaki na 20 yo yaki lobi oyaki diko saka na batu ningo na te comment ko saka na batu boy quoi hein dépend de yo mtu moni ko ti musala
allez baninga musu azolu kwango bazana ngo te mais yo sana ngo ososala nango Maman informé. Kanga. Maman informé que na oya prière na ngana kata musala avant. Kanga mnokona kanga. Nene ko fona wana te. Yabi bon ça bon préparez bon mango. Préparez ça noki. Natra mango comment ko sala. Fanya musala suivi pas battu. A Dio pour les sanga lera. Dis. C'est quoi dis. Bon la lobeza. Et ça va. Ah kanga mnokona ko sera. Bon. Et puis ça na pas. Maman. Ah nous nous ça j'ai décidé nous soit Lucas se fait parce que on se calmer Lucas se fait nous yes yo ce soir c'est terminé après ça yo mon galobi d'accord oui mais comment va retard yani pasteur yo donc engagé les kangana du vana va retard yani c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas ni toi ni nake toi ni mbongo oh c'est da on peut explication mais c'est quoi par rapport à maman. Et toi tu te poses par rapport à Nîmes? Mais par rapport à ce que je oh j'ai dit mais non ça ne va pas maman ça ne va pas. Toi tu t'opposes à Dieu et ça Nîmes quand tu as fait ça maman ko pesa lo quand tu as fait ça moi ozoluka mutunanga ozoluka mutunanga maman ozoluka mutunanga akuta kunonde akuta londe maman moya yo ya user nga Yves user disciplinaire nako kende bi na tikam nako kende bi mais oui c'est ngana osela nako kende tikam Yves na tikam mono ikoya osomangani yimtanga shayo na nzambe papa likami ni esila te eza nini yango komona nanga te pa biso to nini eza nini yango te ya presque oyebi ete nga mna yebi ye eza nini yango na nanga ti wapi ya priska sokuti avani nanga te mpona respect na yo nayebisaki yo nalingi na nga lisu te nayebisaki mama mibali nalingi na nga esu te yo lingi okotanga su na vi oyo ya priska okotanga su na vi oyo ya priska oyo vi ya mibali elakisi te kotikala bongo bala te papa nga naoloba na grande sœur garçon aza seoye azoluka o na façon seoye pourquoi yo lingi omema ngo mona ngo nde eza yo kono bien la raison ninga nalingi na nga lisu te ya priska yo te mutu mosu ako explike nga biloko yo te ya eza problème olela est-ce que eza problème olela mutu ekosexplike avant nayoka ye napesi eto nayoka tu n'es pas le bienvenu ici telema kende na yo toyamba o te oza bienvenu tu n'es pas le bienvenu ici tu dois partir ok bonne année pardon kende na yo kende non moi je ne t'aime plus nalingi te na boyi na ngai nalingi te papa. Tout ça, c'est l'amour. Non, respecte-toi. Respecte-toi, s'il te plaît. Respecte-toi. Okangi na kombo ya Priska, vraiment. Ya Priska, nalingi na nga lisuti. Nalemi na nga kokoma mwasa ba vef. Nalemi na ngai. Ezo keso mwasa ba vef. Mais on ezaki mibali wana pasi oboba. No kumba na ba on nzela mabe. Garçon s'est présenté, il est sérieux. Pourquoi soit sérieux? Bintu okotika la journée na mobimba te ke boye obala te non parce que okufeli mibali. Oza mwasi obenga mifo bala. Ezete ke lokwa dadi akufa mobali wana mususu akufa nde yo kobala kate na vie na mobimba. Non. Tu dois te marier obota bano sala foyer na yo. Lokuma mwasi ezaka libala ya bintu. Yo quand c'est otika la boye ki jeune fille, viens qui jeune fille on sala ngoti okoma koko non. Faut bala. Olotina lelo ser na nga moko safi kawaya na Belgique kilo mama Belgique ok na solo le pena ser na nga fifi ndongala Amelia na Irlande ouais ayebsenga ke beaucoup tenani na Belgique Joe Francisco pa benga acteur à film ya bi film et continuer à donc c'est ça quoi vous avez pena Freddy ndongala mokonza Irlande masalanga Emani ndongala leader à ba vrai Joe ouais c'est bon ser na sepeli na bige yo j'ai ça normal mais alors la boum a fait te développer gina yi y a tout bientôt la pas aux années dernière ba kinawa elle a tout mo mo j'ai ça fika waya vraiment Gisèle Maïmbi champagne pe kitoko donc yo biga ah OK mais l'orbo keli pe la Jobour tunaki yo na bisi était mère azane l'orbo keli o a Jobour o aza pepele
nga nazoya pai na yo kuna na ndako nauti ko nalekaki awa nazalaki pa ale makoka na mwasi ritanson bauti na Lyon nasoli na bango yango nazo bano naleka kaka lokola ndeko nani aza kuna nakende nazoya mpona kozwa pantalon ya veste bon mpona kolata kuna bafeti ngo ekoyawa excusez nazoyeba te ndenge ozwaki no déjà veste ya liboso paste excusez ndenge mabe te fo naza motu fo natuna sona ndenge ozolinga ozwa pantalon nazoyeba te ozozwa soki osilisi kolata mpo kozongisa ozozwa yango mpona libela parla nde naocomprendre te mai na opesa nango pantalon mai naza kozwa yango mpe koma epesi nkolo toloni considere oseme yango na église nga aza mosali na nzambe papa yo opesa patrie eloko patrie ya kozongisa ata balumpi likanga sengo nango basalaka ndenge wana c'est pas bien. Si on peut s'appeler le Rosolo, on est loco. Tiens, lui qui a quelque chose, c'est lui qui sème paix, moissonnera paix. Et c'est lui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Au bout est belé. C'est bon, pasteur. Toi qui es un peu ça, notre pantalon pour faire ce qu'on a dans le lac. Bah, tu vas on dit manga nango. Bah, ah, pasteur, en tout cas, fait bien habillé. Na saison que ça va comme merci c'est quoi notre pantalon comme un complet balamoko c'est bon moi tout ça là pour pénaliser vraiment avec beaucoup de respect que je vous dois oui nazo koma na flat moza liboso nazo ba blomo batindelinga pas duche kapanga en France ah comme ça tu connais tika on a compagnie comme ça on te les gars pour na faciliter vaut mieux au leki lobby comme ça bongonga na peso pantalon pour son rater pe duche et ça nga bien te mais pas si nous avons qu'un tiki yo ça ba course na lo moni ba photo na ko photo ba za mo marque abi ki na oke ngamo kwa mo sona memi mutu eza vraiment kitoko mais dimanche normal dimanche sur la terre na festival si samedi lelo to za vendredi le samedi oye na ndako comme ça na libéré na ndako ko ça na terre non là là on a mutu que pasteur akola ko to fest et akola to pantalon ya fest donc on a ça qui pantalon na ça qui fest pantalon ne tient pesa ngam ba po ko ma complet on pesa pas pasteur pas nous sommes ba maman mingi basa ko na église yo ngana lingana ba maman na église ba maman ba ko facilité ko ndima likam c'est bon pasteur na ko ya OK merci bien. Sinon, par ça, tu vas bien? Oui, ça va, pas chaleur. On a pris la moto? Ah, c'est très dangereux, hein? Non, la matin, c'est une matin. Tout ça, là, on se dit, hein? Oui, le plus facile, on a un petit moto, donc. Si vous appréciez, vous aurez un moto. Ok. Bientôt, je dois aller droit au but. En fait, bien que ça n'a pas été facile, c'est aussi parmi les qualités qui bon moi aussi, hein. La caprice, puis voilà. Mais laisse-moi te dire, bientôt, je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'avais vu. C'était grâce peut-être à copine Nayo, hein. Grâce à elle, nous avons tenu toujours à continuer la processus. Bientôt peut-être au moment où on a un petit garçon aventurier, on a assez peu de sayo kaka, mais tu es une belle créature, ma chérie. Tu es vraiment une belle créature. Encore comment que et c'est pourquoi je t'ai dit bientôt, je t'aime. Je t'aime bientôt. Et je t'aime pour de vrai. Et si tu peux me donner la chance, ça serait une bonne chose pour moi. Si tu vas me donner la chance de vivre avec toi, tu verras que dans la série, et puis dans l'aventure en Otina Soka. Donc, il faut juste un thème. Nous avons accepté l'invitation en live. Bientôt.
t'aime, je t'ai dit. Je suis sérieux, Bintou. naye mpona se repose moke mpona ti koteya Se reposer na kati. na se repose nanga na kati mpa na yo Na bomuso yo kasa. non kose dérange te kose dérange te tokote divan esala nga chanel nainala nanga na chambre na kose repose nanga kaka na kose repose et puis pas dérangement te soki moto alandi nga patu akoya soki se passe ba dérangement te nga sola nga ba dérange nga moto atumisanga te nalaika na chambre na se repose kaka Na chambre. et puis osala nga moiloko moko kolia ya bien ata fu moko ya bien liketa mwa mosuni moko soki ezali osali kalinga yango olambeli nga mwa pepe wa Pastor kasopesi mbongo te. sala mbo osala nabisala bongo kosala to ti osali ka pepe bongo ça combien Ana sana mbongo. salaka mbo epi soki nalali kolamuka na ngai yo motu fuya kolamusanga oye kuna mpo nabosana okoti ekolamusaka kobosa kolekisanga lere te somonika baede kusa okoti kuna ekolamusaka mais même ba 20 soki 20 soki ya kolamusaka okoti olamusinga na kati remarquable, hein? C'est quoi ça? Mais comme il est finalement? Dis, Raïssa, même ça, quand on a la dernière comme quelle était? N'a pas se reposer et puis vous gang. N'a pas pu son bateau, parce qu'on dérange comme ma casse. Allez, tellement, accompagné par lui. Mais ça, ok, tu comprends? Raïssa, tu vas mis ça pour nous. Ok, n'a pas que n'a pas sur la pour n'a reposer, n'a pas reposer. Allez, ok, sortez. Raïssa, tellement, ok. Ça là, ok. Papa, Kende, allez. Naza kolala mama nazolala kutikila kinonda Pastor et puis biloko natinda ke na kutango Pasteur soki na lamuki na mona Pasteur papa kende s'il vous plaît nazalaka responsable oko bengana nga lokola te na bengana tu ali kende na bongo ya nazalaka responsable pode ya tinga tinga mo fanda fanda kuna sala lamuki na bati papa naza ko bani ko konte otate na tete tete na rappelé on naza responsable mais naza na famille pe OK o mana menacer na yebi ko za responsable on habite fanda kuna lala na mama tindika bango et puis biloko na tinda ki yo na mona na kuta biloko na sana et puis noko makele te ko solo malembe kuna dati ngana ki non makei ngapi nokomprendre na ngai ye te ata kutu sonjongo kutu nayebi te nasali paster o nini basere ebele bana église Ça va? Il paraît au là, oui, non, tu n'as pas. Tu n'as pas pourquoi? Je crois que ça n'a pas joyeux. Non, moi je savais bien que au Québec. Oui, tu es le programme très bien. Que non, qui n'est pas pourquoi la journée toujours nous va pour le fan là? Non, dans la zone qui est maman.
Ouais, d'accord. Classico. Non, en fait, Moni n'a pas appelé mon Angela. Il faut aider cousin mon cousin à Dijon, qui l'a un photo. Il faut aider dans ma démarche parce qu'il faut atteindre d'ici au mois d'octobre. Alors on a fait les mois de démarche, de documents pour qu'ils t'en simple. Sinon, non, non, faut ta man, n'est-ce pas? T'es fort, faut ta man, non? Ah ben oui. Oh la gamme. Bon, il y a juste gothique, hein? D'accord, merci. C'est la grande. D'accord, pas de problème. Bon, c'est là. Non, c'est pas parfait. Oh, c'est un c'est pas un solo, ma dans un mois, il y a parfait pour l'amour, puis pour la bintou. Comme ça, ton caboulon. D'accord. Bon, bintou, c'est là. Ok. On y a bon mot. Il a raison, il tombe chacun. Bintou, ma belle. Hey, t'as dit la musique toi collègue. Moi aussi, chérie, toi aussi. Dis-moi pécaté. Mais je suis pas les cabas n'est que toi. Voilà, c'est il faut vérifier bien. Mais je te dis, moi cette cas-là, quand moi aussi, puis par sa beauté. Mais il pose avec toi, bon, on tombe le pour les cabas, j'ai la. Bien sûr, mais tu es une femme, hein? Tu es à moi aussi. Et mon bal avec toi, pas ça. Bon, ça m'a dit, ça m'a bien gagné la ligne. La ligne, on va la coller comme moi, c'est qui te côté. Et ça, à mal cas, on a les brunets, bilan, la guito. Ça, c'est faux, c'est faux. Non, faut pas dire ça. Mais oui, bon. Na tout le monde a mon abrinel, hein? Mon abrinel. Ah, brunel à moi, si. On dit, bah, ça nous a gagné ça. Tu dis, avant la Yawa, on a ça qui 2 semaines au Canada. Je vis Herman, la santé Herman a changé. Hey. Mais la santé Herman a changé. Tu vois les quinoa, il ne faut pas commis dans la poteau, surtout qu'il est là dans le poteau. Azo soukola trop de mal, tout ça maman ya moto. Mais ça les bons si mais bien. Brinel, c'est Jack. Ouais, botam pour moi. Donc faut féliciter. Mais à côté mbala moko hein Herman et puis la volant ça tout le temps mon boulot la volant tout le temps mon boulot mais ton amour chez moi ils ont pensé à poser tout le fanda poton tes photos que poton t'es ngalo tout fanda on va s'installer ici chérie. Oui, entrez. Allez, voilà. Bonjour. Oh, ma petite. Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va. Allez, mets-toi. Je crois qu'il est déjà t'adresse, hein? C'est ma petite. Approche-toi ici. C'est vraiment ma petite. Et puis, je l'aime beaucoup. Il y a un peu de je l'aime bien. Oui, c'est une combattante, hein? À mon absence, c'était elle qui était à la tête de tout. Vraiment. Hein? Mais à combien de place Marco qui était à céder en tant qu'une femme, hein? Vraiment. Et puis voilà, et je vais profiter de présenter mon âme sœur. Je ne sais pas, ma princesse. Elle s'appelle Bintou Mulamba. Oh. C'est lapsus, hein? Yeah. Bintou Mulumba. Quoi tu jimini? Macha moumen. Kaka Bintou et tout maloukai. On a beaucoup dans la licolo, hein? Merci. Zambi wani bo baba ni baba. Bon, on bien. Yo bosa no chilba. Toko da lingala tena lobi boy. Aza moi si kitoko, aza bien et puis il y a pardon. Ça va hein? Il y a pardon. Gana leki. Moi na yosu bota, o pese ndoi na ngava. Il faut se botiter. Te bota. Moi na liboso non. Moi j'ai besoin na bintou tout savourer boli on a biso parce que tu sais des fois dans la mousse qui bana ba côté herbe ba so kamoto. Ya. Oui bana ba za fwa boli. Attends, tu vois, moi j'ai ma sœur en France, Annie Famayanga. Que tu n'es
Alors, des fois, ceux qui ont eu ban là-bas, ceux qui maillent les athées, maillent la internat. Mais elle souffre, hein, je te dis. Hein. Ils ont problème, tu m'as yaya. Il y a ban bana, baza fruit à bolingo. Bon, on va d'abord jusqu'à quand. Et puis, j'ai dit à Bintou, bolingo na yezo poussé na tika na Congo. On va s'installer ici. Écoute, nous, on n'est pas du genre à bas. Il y a bana poto bazaka keko bunda na poto pour luka des solutions. Ah, biso ba parents ba okufa ba sibatika janyo so. On a des immeubles, on a des sociétés. Donc ceux qui n'ont poto ngeza la punition hein. Oui, je te dis, elle connaît. Mes parents c'était comme une punition pour moi. Tellement que nande osala ba makamso so papa moni bon, tu vas rester quelque part seul et puis c'est pourquoi je suis parti en Europe. Non, pas elle là, c'est vraiment une folle. Elle là. Je suis pas d'accord avec toi. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? Mais comment chaque fois où je suis toujours des explications? Pourquoi? Pourquoi? Tu es vierge? Non, dis-moi, tu es vierge? Mais alors? S'il te plaît. Ça ne me plaît pas, Bintou. Ça ne me plaît pas. Je t'ai dit, ça ne me plaît pas. Est-ce que tu peux au moins me comprendre? Te comprendre en quoi? Tu n'es pas vierge. Tu n'es pas vierge, pourquoi chaque fois tu refuses? Je suis moins sérieux? Et alors? Et alors? Chérie, hein? je ne pas dire ça. On t'a dit que ça soit une puis je rentre en Europe. On a tout ici, Bintou. Mon amour, c'est comme si mais je suis là, chérie, je sais. Et tu es là, mais tu ne me satisfais pas, tu me satisfais pas. Je sais. Non, ça va besoin, non, sur Bintou. Non, ça l'est, union sur. Et alors, dis-moi. Mon amour. Parce que j'ai tout constaté, pendant union sur Yango Zolingate, où tu as quelque chose, tu me caches. Chérie, je n'ai rien à te cacher, mon amour. Si tu as quelque chose que tu me caches, tu me le dises. Bintou, il faut la balle. Je dois voir tes parents. Tu refuses. Bintou, il faut la sabre. Olingite. Si je fais ça, c'est parce que je t'aime, chérie. Là, tu m'aimes pas, écoute. S'il te plaît. Si aussi tu m'aimes, est-ce que Olinganga pour Nanzoto, c'est ça, non? Si tu crées des problèmes, c'est que Olinganga pour Nanzoto. Si c'était par l'amour, tu n'allais pas te fâcher, chérie. Bintou, l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. De preuves, ils n'ont aucun moment de preuves, Bintou, je t'ai prouvé des preuves. Je te donne tout ce que tu veux. Et de ton tour, à ton tour plutôt, c'est normal que Ngano to pesa Nanzoto. Où est le mal? Mon amour. Où est le mal? Bon, namona ba parents na yo. D'accord? Je vais voir tes parents. Là, c'est clair. Bon, peut-être tu peux dire que Omar veut s'abuser de moi. Bon, je ne vais pas le faire. Que je voie tes parents. Alors, tu dis. Et Bintou, là, tu commences à me prendre la tête. Ok? Tu commences à me prendre la tête, Bintou. Omar, s'il te plaît. Hey, ne me suis pas. Ne me suis pas. Bintou, likambo tobandi yango lelo te Bintou. Omona eloko oyo omona grave te. Nga na bandi na lelo te, tobandi lelo te toyebani. Et puis mutu ye moko so aza mabe, aoyeba état d'âme na ye. Tosolola ngo yo moko état d'âme no yebi ke oza na problème te. Et puis nga nde namona makambo ezala ba coïncidence ya mambo ya kana vie. OK. Lorsqu'on a perdu Omar, puis on a mon besouki, la limpo na Omar. Je ne pas dire que Naza na libabe na le bien goté. Mais grâce pourquoi comme la kanga? N'habite grâce. Moi commencé nganga nzutu. Bintou za mosi nga na oloba boya. Yo longola no kipabita no za na mutuke yo so coucher na mbali fa kufa. Longola na bongo yo. Tu t'es témoin Samia. Akufela na kaboyi, akina kaboyi. Nga pe non na santa pe mabete na pa. No so na santa kana nga na kimayo. To bandi lelo te, de longue date bébé. Problème na ngeza boyoka.
eloko ekotela motu koleka vérité eza te bintu oyebisa ti oyebisa ngai mpo ozala na confiance na ngai ti ozobimisa ma ya miso boye mpo olingi omari alors so olingi bozala yaya vandisa ye vandisa eza problème te bokobunda mpe bitumba o bino mbale bolonyango quant à moi solola na omari akomi da partir nzoto na osa choix te nini kenga na kufela mibali tu crois que na ebisi o marque nga kufela mibali yoza pouvoir oboma mutu te longola na eloko ngona mutu po sola na bien odinga omari nga pe ngona bino boke bien donc sola na ka osa choix te grâce oyebisa nga lisolo ngondeni grâce toi tu es mon ami omari eza mobali non s'il te yondo ozawana ta yaya toyeba mobali moboyo oyebiso grâce ta na vie na nga na so na coucher na basi bakufaka et yo siko mobala na oyebisa grâce non longono kiza na obito ebani ngape na za mutu atembe donc veut dire faut na meka na ta so na kufa mutu so asama te po kufa kaka bitu sola na omari o solo la na ye wana choite siko yo vanda na ye yo pesa nzoto te mibali na ngwa lelo na bakini boyo pesa nzoto ta vandi pe kaza pona yo so lingo perdre ete wana choite solo la na ye bo bunda bino mbale basa lelo boyo mona oleka na boyo mobali ata lelo apesi na ye yo vanda ka bo mikanji po oboma ye yebi vérité te faut yebisa ye oyebi nga so na ye na banda dana bankoye na nga siko na omona banda na vanda yo ozolela kaka mais yo mpena oza adon banda na classe eza kozwi ete boleli osa boleli via bato eza solola na omari esili o esili Zamba mipesa ikopesa nzambe kopesa ile difa akozo nje 1 million de francs musa ina kamado mtelo wana oya mutu kana nzamba monsinga il faut s'aimer c'est mo pesa nzambe po nzamba na misala na lingomba misala bele na église osenga photo za pena moyen de transport c'est pas par hasard nzamba sali yango funa banda koyebisa nzamba monisi déjà monisi na eke fala accident moko munene sala ati affaire mutu kana soki na famille te na bino libota te kaka na bato baza kotamusa même pour bataka mutu donc accident moko munene grave alors nzamba lungu mulimu kufa donc c'est même hôtel donc na lingomba kuna to bene to ça yo kana sisa mona so ba soko semea biso na lingomba na kunika to toyeba ndenge to sona bandimi na lingomba to lukambongo to sombe paf comme ça totia montero wana bongo totala ye satana so akoso ya sili wangu esikani wana zo bikisa libota na bino na so comprendre nyonso papa mais au moins faut botikela otikela ngata moi temps na kangisa mbongo po ngape na somba moteur po mutuka wana tete ko kangisa mbongo te mama oyo wana zamba sengi oyo asengi mto moteur kako ya oyo linya na kufa yango wana yo zo na mulimo ya kufa yango wana ne faut continuer ko sala po biso pe survie à Nicolo nazana moi baisse so ba accorder ngata moi quelque temps na kanga mbongo na soma moteur mususu nzamba boyite osomba no moteur upeso misolo soko pesa msolo be pesa moteur mama yo soko teteme na nzamba pesa wana ikende oya ngana lina longola kufa na nzamba nia longola ngopana bino pesa moteur to semaine église comme ça to luke paf allez ba nosala ba course église d'accord pasteur c'est trop ça m'espoir pour mes mamans mama namona sako imani so sako imani comme ça tika c'est le konayo dans nzambe te comme ça nakende nazo imate pasteur na lobi opesa ngata moi 2 jours na zo peton ko sola na moi na po ça déjà grand maman moi no satana zo sale mingi moi no satana zo utiliser makamo mingi ba blocage ko ça partir à moi na yo mama sala déjà kanisa ngana ko na tongo nazo compter lelo to bandi premier jour ngolo lelo lobi okuna na tongo ata ba 6 heures na ko ça déjà wa boksa lukila na moi transport moi na fitatique transport na ko timbinza na ko tala ba bande ko mo so ko na difficulté ba bien. J'ai beaucoup réfléchi, je veux vraiment réfléchir. Dans l'Italie, relation Ganayo. Bintu. Oibi, bato belé, ba mesala koloba, moni bato au takapoto, ce sont des aventuriers. Sur Baïki, ils ont juste pour s'aventurier là-bas, là-bas, c'est Kinshasa. On les a amenés des parfums, ceux qui battent très nignon, bato mesala. Et je ne veux pas la tomber dans le même piège.
je ne veux pas tomber dans le même piège, tomber dans la même histoire, pour qu'il ait besoin de raison. Voilà, au mari, parce que, aïe pas ça quand il a là-bas, ce n'est pas ça. Bientôt j'étais aimé de tout mon cœur, mais la moni qui est une de l'ingénialité. Alors, na boina cause la deuxième femme, yé andi mangane to kushaka, et puis na vivra na yo. Non, on a la moins sérieux. C'est à cause de ça. Et laisse-moi finir. Et sur ce, je dois prendre mes décisions tant qu'un homme. Bintou, yo le kolingol ba vérité, yo le koloza mama kambuna yo, ils en adagent moi le baka, après l'amour c'est l'amitié. Après l'amour c'est l'amitié. À partir de maintenant, Bintou nga nous vivre et sauter. Tu vas faire ta vie. Ça la vie na yo, nga pena ça la vie na ngai. Dans un mois si oyo abandonné ma ko satisfaire nga, na ba posa nga et puis ngai pe dans ça la yé, ils ont besoin na yé, là c'est mieux. Au lieu que na vivre na yo, aux en ba kambu na yo, aux en vie na yo mouya cache que moi je ne supporte pas. Bintou, il y a pas mes six pieds. Je pense que naza clair na yo, oyo kinga et na baksa sous démonté. Donc, je peux vaquer là-bas, librement, ne compte pire au mari. Ok? S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Mais comment tu n'as ni voix, Nati? Et alors? Je le fais pour ton bien, chéri. Comment? Seigneur. Quel bien tu veux me dire? Quel bien, Bito? L'autre fois, je t'avais dit. On dit l'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. Mais prouve-le-moi que tu m'aimes. Oh, mais... Prouve-moi que tu m'aimes, Bintou. Moi, je t'ai déjà prouvé. À combien de reprises? Non, ça c'est faux. Si c'était que Nalingayo, depuis Kalomar, n'a accepté. Et puis, c'est na sac à mon ayo. Au moins, on a sont invités peut-être à l'élo, non, tellement le bananga, je sais pas. Peut-être on nous a invités. Invités? Comment ça? Hein? Maman, je sais pas. C'est à ça, les sous moment on a vu, je sais pas. Hein? Je ne sais pas ce que c'est là, non, le banane, tu sais pas quoi? Ok? S'il te plaît, promets-moi seulement que tu vas toujours m'aimer, mais tu vas me pardonner. Maman, je t'aime, Nalingayo. Nana, pour s'en perdre, yo te. Na évité encore ça, la monayo. C'est parce que Nalinga souffrance, na yo te. Sois clair d'abord. Maman, je perds. Sois clair, Bintou. Même s'il te plaît, non, pardon. Eh, maman. Pardon-moi. Oui. Bintou, je t'écoute. Marie. Oui. Pardonne-moi. En quoi? Promets-moi que tu vas toujours m'aimer, s'il te plaît. Tu n'as encore rien dit? S'il te plaît. Promets-moi, s'il te plaît. Bintou, si tu as à me dire, le basiko, s'il te plaît. Maman, tu vas pas me pardonner. Oh, boy, Angaï. Oh, Marie. Mais depuis quoi? Hein? Et je t'aime. Depuis tu m'aimes? Ça c'est l'histoire.
Bientôt, je vois que tu n'as pas me parler. Depuis que... Je fais que... C'est pourquoi je donne pas... Que... Si je sors... Bintou. So mon yo bati sans la tema. On a des minami bali. On boit des jeux. Pas qu'on fait carabango. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien bien. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien. Partout dans le monde entier, bah c'est payé. Les obètes, bah si tu as mis l'Europe, Asie, la voix du peuple.